mwana nchuka kosi mwana nchuka mwana mabe bandeko na nga mwana nchuka azala diverge pa jibe mpiana ou pas mwana nchuka abotana jibe totwe art esalamaki to esalimaki te bamama oyo bozoya koloba vraiment mama oyo vraiment aza na mwana na ye bandeko tina niveau oyo mpona nini communauté tokomana na baniveau oyo bandeko na nga voilà mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV bandeko kande nasenga bino bosabone nanu bolike bopartage lelo tosolola nanu moke concernant affaire ya mwana nchuka na jibe mpiana oui arte salemaki mwana nchuka bota mwana nchuka kosi akoseli jibe makambo bandeko nanga na affaire nyonso tango leki na tele batu ni mingi o baya koloba makambo na bango na tele sur 100% 10% ya lokuta ezanga te nayebi te soki moto akontredire nga eza rare moto aya na makambo na ye ni aloba 100% ezala vrai eza rare me oyo ekontaka eza nini makambo oyo esalamaki ya mabe yango nde biso tokotelemela yango nde ekokonte mpo lelo toyoki mwana nchuka akomaka kovanda pa mama nièce après akozwa ze mosusu il paraît ke mwana nchuka aza na bebe mosusu na maboko oui eza vie privée na ye vie oyo bango bamena badanseuse ebele bamena na baorchestre biso toyebaka yango te eza lokola bavie privée na bango parce que oyo baya kolakisa biso na bapodium ezala bango baprésident ezala badanseuse ezalaka bavie oyo eza ke vie bato nyonso bamona abinaki bien asalaki boye azongisaki boye mais oyo basalaka na kati ezalaka bavie privée na bango etango basala yango bandeko na nga bango nyonso bayokaka esengo bilenge ezalaka partage mpo soki ozwi ka oyo ya mwana nchuka ezosala pasi pourkui ekosala pasi eloko ya pasi eza mingi mwana wana soi-disant selo badire na ye ke azalaki abandonné basala boye bazongisa boye nayoka meme badanseuse mosusu ya orchestre wana babeta mwana wana mpona jalousie azala meme menacé mpona bajalousie ya baninga na ye basere na ye ya orchestre baotala mwana oyo okotika lobilobi okoli ndeni jibe akomolingo makasi boye preuve ane bandeko jibe ayembela mwana nchuka nzembo na podium oyo asala pa mpona bazambrota te oyo asala mpona basandra lina te nayebi te soki biso nde nga nde nayoka te ukoma oyo asala msupa mpo na miziki basi nyonso oyo bazalaka wana sur 100% babimaka na 80% ya bafille nayebi te pa fali non toyoki te mais pa Kofi nga na bino toyebi preuve ane Kofi abetaka la fille wana na aéroport ya Kenya mais arte salama caméra ezwaye mais boyebi ke Kofi awanganaka yango après et la fille pe azwaka mbongo aye kondima pe tolobi et après la fille wana azwaka mbongo tango azwi mbongo aye pe suko boma moto ote ezalaki ya lokuta po anini azwi mbongo atie na poche lelo msu fille wana asufraka pe toyebi te akendaka fi yango abina asupa jipa Kofi te mais Kofi awanganaka art oyo emonana na miso siko oyo likambo ya Brinette bandeko na nga Brinette aza na mwana bota na jibe vrai ou faux vrai nzembo oyo jibe mpiana ayemba na podium ezalaka na concert na ye na bandal si je me trompe pas concert wana nayebi te so ezalaka na ba 2000 combien koyoka jibe mpiana akoyemba chéri nanga azalaka na ye mwana moke vraiment bandeko nanga ata nzembo wana ekolobela bino eloko te mpona olakisa bino ke oui alingaki mpe mwana yango ya solo alingaki ye mpe na ndenge solo bien sûr bandeko mosusu baoloba eza bamonde na bango oui eza mpe bamonde na bango mais elakisi ke alingaki mpo akoyemba o ndenge ayemba bongo eza mpe facile te bazambota bayemba bango
Sandra Lina lelo o aza pe malheureuse ye kutu azata na mwana te bayemba bango te. Alors pourquoi bolinga bosala likambo ngo loko eza ya lokuta? Pourquoi likambo ezomona na misu ke likambo eza ya solo? Pourquoi bozolinga bosala ngo loko eza ya lokuta loko mwana ana akokosa? Oui, akokosa, mais sur 100%. M soit dans la 80%, 90% mambo alobi eza ya solo. Biso nyonso tokoloba awa tongo midi pourquoi? Toyeba te makambo eloko nini eza ya solo, nani oloba ya solo, nani oloba lokuta. Parce que tomoni papa Bruno wana aleki lisusu pona koloba, maman ba Brinette alekaki pona koloba ke fo bakende justice pona papa Bruno alobi papa wana aza mwana ya papa ya Brinette mwana nchuka. Tolali tolamuki tomoni susu papa Bruno aleki alobi mwana nchuka aza mwana na ye. Yepe faut poursuivre bango na justice apesi bango 2 jours. Mena bandeko nanga tokoyeba te nani akoloba solo nani akokosa biso communauté. E biso communauté congolais to memana kaka na loyenge to kilikam to memani na loyenge. Papa ayebaka ke mwasi wana aza mwasi nanga. Mama ayebaka ke zemi ona nango eza ya papa. Eza mibali musu pe so atiro zemi ayebi ke zemi pe na tie mwasi o zemi lelo zemi koti. Mibali ebele baza bongo. Basi pe bayebaka mukolo zemi. Alors makambo yo eza na ba makambo so eza na kati ya makambo yo. Toa kutu wana te eza niveau na biso te. Eza likambo ya 2 familles. Bana na biso baza bana mabe pe lisusu. Oui, topesa mama Brinette faute. Mais bana pe baza bana mabe. Oui, mama aime so satika ki okende kende ko sa musique. Yo tango komi kuna. Basali eloko ya liboso. Mwana aza mwana malamu. Kesa so bayebiso koloba te. Mama na yo sani. Obeteli lisolo. Au moins que peut-être maman pe tango babetela ki accepta ki na ye mususu pona mbongo on ne sait jamais. Art salama ki tozo condamné art. Mwana wana azaki mineur. Babotisi oui, ma essaie sopanaki mais après eza likambo si s'agit ba solo la miable ba ko arranger ba arranger. Et maman tango accepter mwana no akende. Koko ko accepter oui mwana tika mwana akende. Pona minute ekomi koko muto accepta ki mama accepta ki te, mama ya ko accepter après. Non bandeko na ngawani za raison te. Koko kwa akoki ko accepter ke mwana akende. Mais yo mama nani amema mwana 9 mois libumu. Iza koko. Nani asempoza ka mingi pona mwana. To mona ba koko ebele. Pesanga mwana na bokola mama so alobi te papa nga mona bokola mwana, nga mama bokola mwana. Koko osa elo te. Alors ti ba kenda koloba ke koko mutandimaki te, koko andimaki mais mama pa andimaki. Et pona ozala pe vrai mama bilenya mbongo msusu jiba wando pesa imaginez-vous jour à liboso. Likolo $100 koko a livra mwana akelala quelque part. Oyebi place mwana akelala te. Miziki to banda koyoka banda bakoko na biso ke miziki ezala monda bakisi. Nani ayokango te? Nani ayokango te na communauté bandeko nanga? Ke miziki ezala monda kisi banda boko bakoko na biso. Ozi miziki bale. Eza na baje belé o eza mso baje loisir pe mingi. Nani ayebi yango te? Alors parents o aza parent tango otinda mwana. Kende ko bina otindia ke sani. Potango ake bina wana. Eza oui, yeba ko tindie na ba biloko bimena mena. Ba camarade ba ko mena bandira mabe. Alors que beta concert, msu ba beta ba concert a butu veut dire que moi non alala ndaku te, faut s'attendre nango. E nenga ke wana akende vi ya matolo. Mwana komi bisenga senga.
Po olinga cha basket à bien na makolo. Olinga cha t-shirt à bien. Olinga lata bien. Alors, ceux qui kuna président zo PCT akuma bisenga senga pa ba musicien. Ah, viens na ngai. Ba viens na nga ba okome belé. Et bandeko na nga mutako sabino te eloko yo fele na mokila lelo sur 100% eza 10%. 90% eloko fele zate. 90% ya ofele zate. Viens na wana tango zo senga elelo bandi senga elelo lobi kuna ebaka au tumbo au ningali ya ombeka. Au meka. Au linga meka. Mais tant que parents otindi moi non na monde la musique, otindi des gens na vie ya bisenga senga. Au bosse mazo senga. Azo senga, viens nga, libérez moi boy. Vie otindi vie ya bisenga senga, otindi vie ya cigarette, vie ya diamba, soki po kebite vie ya drogue. Liko nango soki okebite vie ya mibali belé. Po ba msusu na orchestre ka wana bazo corrompre abimina musicien esili abimina musicien esili abimina musicien esili ale président Kangi muta simba sute eza na ba président belé balongola ba musicien na ba misala po emsa bima ina danseuse wana emsu ba komi en couple na danseuse wana mais tika ba be évoluer emsu ba obalana to mona ngo même na l'église sœur na frère balingani botiki bango fiancé lobi kuna babalani même na ba théâtre partout. Alors pourquoi na musique nanto yoka te bana musique ya Congo salama à part maambili ya ben na Cindy de Caire ezala kaka bazalaki esimbi nango te bakabwani mingi pe zala wana oka président ye moko msusu mais po yoka musicien na danseuse to na chanteuse babalani ezala pasi po ba président balinga eloko wana te balinga bango mo baliaka bana wana et parents tango tindi mwana on faut s'attendre nango bandeko mama papa lakisa mwana no ata koteka ata mai ya pambe kotsaka mbongo ata baji ya pambe kotsaka mbongo ayeba losambo ayeba koluka mbongo ye moko na mutoki na ye. Oui, ki danseuse bakendanga baluka mbongo na mitoki na bango mais bazwaka ngo pete bakenda okabande banzoto danseuse moko te na orchestre kota vierge abima vierge danseuse moko ta kota atikala longola zemi te bandeko bonzimelanga. Et puis na kilelo so toke na ba orchestre wana nyonso bandeko nanga to bandi pa inonsa ti to bandi kutu pa nani ba o ba kufa to compter bango te po to quand même pas papa we mbape à son nom ba fioti bazala ba fioti wana ba sala ya bango makambo ko banana inonsa ti nati balinga kaka bango balinga kaka bana bato wana babimaka na bango e basi na bango ya ndaku bandeko nanga bayebaka ke musicien o un so bima na oyo bayebi le pourquoi ayepe babeteli epe lisolo avandi tant musicien oya na ndako apeti wana yo yebi kaka tala boye bayebi mamba salaka bayebi poso bayeba kito zulo kwa bato lokwa ba mampata msumbe baboma bale Ali a combien de fois Ali a supporté boyebi Kofi ayebi sai alors bandeko nanga vraiment il a pas pe mawa parents la kisa mwana na musala mususu la kisa nzela lo sambo la kisa koluka mbongo na ndenge ya bien koteka eza na koteka to wana biloko ebele ya koteka soko zui chance okesa na compagnie te koteka ka oyo et comme ça bato quand même ça va stable na vie
mpo neti na bamboka na biso okesa na bureau eza pasi bandeko na ngai